Bonjour la famille, bonjour la famille, bonjour, bonjour. Coucou la famille. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Encore vendredi. Nanya boya vendredi. Moi, des jours, voilà, samedi, dimanche. Et ça là, très bien. Bonjour à tout le monde. Bah, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Un instant, Bandekonama. Bonjour. Ouais. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très, très bien. Vraiment très bien. Par la grâce de Dieu. Dieu est là. Azan la contrôle et à nyonso. Bande konanga. Voilà. Shalom naba homme de Dieu. Ba chantre de l'éternel. Ba shalom bisika bizubino. Boboto bondeko. Na kati ya mabota na bino. Yenge na bande konapisa bundu dia Congo. Na église ya mpeve ya longo. Tokepe na lombango tolomi matondo. Na bande konapiso ya kimbangiste. Lelo eza vendredi. Vraiment basalam alaikum. Na bande konapiso ba musulman. Lelo eza kamukolo bakindiki na mayangani. Basanganaka. Onzamba lobi esika batumi bale misatu basangani nazali na kati na bino bande konangai en tout cas ba bon début ya semaine ya week-end s'il vous plaît bande konanga na yeka kabino moko boyebi l'actualité nous oblige boko toko moye to sala ezate toza ba mama bana toza ba tantine toza ba koko ba tata mwasi donc ba mama leki nyonso nzambe apambola biso na kati ya mokilo kena ki mama leki retrouvenga okena kinoko na ena ki tata mwasi naza na kati okena ki koko na kati okena mama na kati vraiment likambo ya peniel yango nazoyela lisu lelo kaka nde nazaka bitambula kaka nake kokutana na audio nake pe kokutana na makambo ebele oyo tokoloba yango malembe bandeko nanga makambo ya penye ta musutu wana solution te totiki na maboko ya Nzambe mais makambo oyo ete ya bana na biso parce que bana oyo ya biso bazoko makambo ya penye eza kokota bango bandeko nanga yo ndengo za wana mama meka kotuna mwana na oyo ya 18 ans 19 ans 20 ans oyo yebi ke mukalinga ba réseaux sociaux tout na isoka yebi peniel ta biso ayebi peniel vraiment na Instagram moyen te kokoma et puis azokoma ngo mingi na français pour na yebi ke azolinga vraiment ke côté francophone bana na biso ekota bango peniel komanga ngo pe na anglais ya to boy mai kamba yebi anglais komela ka pe na anglais bana bino moko pe balobaka anglais bakota molimo na yo parce que zo koti sango mingi bana ba francophone alors bande konanga ba francophone botu na bana na bino bosolo na bana na bino ke libala ezalaka nango mabete libala ezaka lokola vie normale ndeka ozape na kati ya ndako na bino soki po obalaki te tuna pe ba o babala te o pe bazalaka na kati ya ndako na bango na ba parents na bande kona basi baswanaka penyeli ye moko akota ki prison bande konanga akota ki prison ba photo na ye bomona ki yango aswana ki na mobali te mais aswana ki na leki na ye moko mama moko tata moko abimisela ki ye mbeli bande konanga botala likambo grave alors ndeni ko décourager bana na biso libala eza mabe lina avana kota na audio oyo boyoki likambo ya Jenny azali sorry mwana oyo yo abinaka mwana mwasi oyo abinaka baluaka ye azana école de danse abande konanga abinaka makambo ya mokili ba danse mokili akenda tina ba États-Unis kuna ko prester ba danse ya mokili azana notion moko na ya bonzambe te mais mwana mwasi wana mai kalamba alingi abina aya kolakisa ba danseuse ne ko bina ba danseur na ye ko bina na miziki ya bonzambe nanu oyambisi Jésus Christ te nanu okotisi na kati ya bonzambe te awuti ko binela fali awa ale yope mai kalamba yo penza obolbaka mosali ya Nzambe bande konanga bazala na bango kande frère GF Fongelo baka basalaka pona mabumu na bango okende kozwa Jenny aya ko binela yo mai kalamba eselinga kobanga nalobi me oyo eza nini bande konanga na likolo nango Jenny wana tengo ndimi contrat wana nga peto yebi te ndenge nini ekomi na matoi ya nani ya peniel so mai kalamba lobaki on a ba conférence na ye soki pe ndenge nini
akomeli Jenny alobi na yeke yo pe ba betaka yo na mobali na yo liso evimbaka oyebi yango ndeni ba mibali ba betaka bato nga pe Peniel so pe asoutenaka ye bozo comprendre botala ke Peniel alobi asoutenaka ye cela veut dire que Peniel alandaka place ba beti mutu ye nango na réseaux sociaux aye ko soutenir yo pona mukolo likambolingo sala comme ça rappelle la 6e sens que un jour Mike Kalamba ya ko benga ye aye ko komela ye na soutenaka yo oyebi ozokene ko soutenir ozokene ko soutenir Mike Kalamba ndene moi n'a pas compassion à ça nini à se retirer et pas à Mike Kalamba bande konanga bozo mona biloko wana nyonso tu ezola kisake banzembo na bango bien sûr ezobinisa biso ezomana ba feti ezobinisa na kendeki na feti ya grande sœur nanga bachaki banzembo na ezobinisa makasi batu babine makasi batu baza kosepela mais eza nango ya bonzambe te eza pona bazwa bambongo na bango problème eza te nzamba lobaki soko zo sala te okolia pete alors basala kala ke bazana bango batu normal mais bazobeta musique na bango mais bami mona kateke bazali penza oyo nzambe atie bango mise à part balobaka baza ba oin de Dieu là vraiment c'est triste pour dire ça tolongwe wana bande konanga Peniel azo parcourir makambu ebele na kati ya mutu na ye nzoka Peniel boyebi seri moko boye basalaki bakanyote oyo esalaki ke bakene na mbongo wana na bato akivu kuna basalaka ngona bana o basalaka pe awa na UK omonika les mêmes bana wana Peniel akomisaki bango famille apesaki bango ba photo na ye oya mutakala wana o bomona ke bimaka na ba réseaux sociaux Peniel atindela kango pe bango personnellement alors black ba kotizaka déjà moi makama mbongo ekomaka moi désordre il fallait bazusangisa mbongo wana ba pesaka ngo Peniel mbongo moko boy soki 26 000 soki 36 000 il fallait ba Peniel alobaka te ngafona kende Peniel atikaka bana et pas la cousine na ye cousine na ende yeyo boko yoka ya zoloba ana zo chela bino bande konanga malgré PR ezoke nango mwambango cousine na bino cousine wana yeyo na zo chela bino but atikela kaye bana Peniel akoma kuna mbongo wana tango ebimaka normalement soki ba pesi ndengwana bokei kuna bopesi mbongo wana ba donc bokosala compte rendu mbongo wana fwe koka na oyo bino bosengaki boke bokotisi yango lisu esika basalaka babiloko wana bakanyote badon wana bokotisi batali soki bamoni keke bien mbala sima subo bandu boye kosenga bokoko senga ka chaque année une fois deux fois bako accorder bino pona bazomona transparence bango ba Peniel banda basalango une fois bandi konanga transparence ezalaki te Peniel akomi kuna alie mbongo wana balia yango ambiance Peniel azali na ngona Kishasa asomba boya tambola boya kende boya na passer pétage obimisa bambongo azola na botela cher bande konanga ezalaki mbongo ya bato bozo nyonso bolobaka mbongo bato akivu bande ko bino bato bolinga Peniel batim Peniel bokotizele ye mbongo wana basi wana bakufa kuna makila la bango soki zoganga likola Peniel ndenge nino koma na ba dépression te ba dépression musu ya Peniel ezala ngo ya Mike Kalamba iteke pona ni baboya naki parce que Peniel a changé que na ba mibali na ye cela veut dire que kokaki na pe ko stabiliser vie na ye mbe ko lia bambongo wana oyo baninga na ye bazolobela butu na moi oyo batu wana pe bayebi yango bazosenga kayeke ba dossier yango oyo tomonaki mbongo ndenge kotaki ti lelo wapi mbongo wana bande ko sala kinga pasi na lobi Peniel bande ko vi oyo ko mema ngondeni mbongo ebele ndenge wana ba parents na ye ba ozwango wapi oyo bango ngape na ndeko kama na bi yango mono bambongo azozwa wapi azola na botelle du fleuve azosala boye azolia nzoka mbongo yo ya makila oyo batu bakufi pona yango batu bakufi bazolinga basunga bango bana bitike bana ya boye neni malédiction kozongela bana note lelo bana na ye bazotanga na école les plus chères ya mokili ya Kinshasa mobimba mais bana na tanga baotanga na école les plus chères ya Kinshasa mobimba baotanga na mbongo penza oya Mike Kalamba azozwa na mutoki na ye
ou bien baotanga na mbongo ya bandimi bazo souffrir bana bandimi kutu bazo tanga te tel niveau ba pasteur ba komisara biso bana bandimi na Kishasa bazo tanga te soke na église ya Mai Kalambai bana musu baotanga na bekole zanga tina mais bazo kopesa 10 na bango bazo kopie bo franzi na bango pona ya komisa mwana oya ye bango mibale batanga na école oyo eleki akoko komisa bango na école moko ya normal aza pasteur faut azala na vie moko na bandimi na ye ndenge moko non ou bien kozongisa bango pe na États-Unis bazotanga na bango na ofele mais a préféré puta cher mbongo wana o afutelaka bana wana yaya akoki kosala orphelinat ya monene Mai Kalambai azolisa bana même plus de 500 bana mais eza problème te eza bana na ye eza chance na ye na bino batu bopesaka ye bambongo wana mais bomonaka kaka bapasteur oyo ya mike so baleki na bachaîne bango nde miyibi mais bamiyibi ya minene wana bamboto ya minene bomona bango te bomonaka bandakala nde boyaka koatake bango bandeko ezalinga pasi nasili mayele nalobi eza nini mpo na ye boyoka cousine na ye propre oyo atikelaka ye bana oyo asignaka charge tango ya zokende bato wana apesaka pe kombo anka ya boye bana nanga baza boye numéro téléphone bato wana bakoma kotungisa ye cousine wana ayebisa Peniel mbongo wana ezonga bolanda yango na bokebi nyonso boyebe video bandeko bo partager bolamusa conscience pona bana na bino bo insister na bana na biso batanga bo insister avant 24 ans ya tika mwana na yo atanga avant 24 ans atanga asilisa azwa ba master na ye epesaka mayele ata soki leo mobali atiki ye akoloba naza na tanga nanga na kosala mozo comprendre Peniel soko atanga ki alinga na ba situation boye te akomi na koyiba bambongo ba sinistre botala makambo niveau malédiction ezolanda mwana wana bandeko boyoka pardon bolanda zambalola bolanda to bandela on est bandele j'ai écouté tu vas bien j'ai lu tes messages, j'ai lu l'acte de connaissance que tu m'as envoyé hier. J'ai écouté ton voice que tu as envoyé à Peniel. Je sais que c'est compliqué là, tu as des gens derrière toi qui te demandent l'argent, et bon, tout ma coloté et tout, et ton argent qui est retenu. Je comprends tout ça parce que dans mon pays, en tout cas, je sais me mettre à ta place. Ce que je peux te dire, c'est que la minute où tout ça, il y a avec explication. J'essaie de faire de mon mieux pour savoir pourquoi ce silence, pourquoi tout ça. Peniel, elle ne sait pas te donner l'explication. C'est ce que moi je comprends, tu vois. La minute aussi, elle est silencieuse. C'est pas parce que Azobo ne pas te donner l'explication. C'est ce que moi je comprends, tu vois. La minute aussi, elle est silencieuse. C'est pas parce que Azobo a mauvaise foi. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'elle ne veut plus te donner l'explication. Elle a l'impression à répondre pour l'amour. Donc, si tu peux encore un peu patienter. Je sais que tu as beaucoup patienté. Vraiment, je le sais. Parce que là, on a vu Valicambo depuis Banzi, quoi. Tu vois, je sais. Mais, patienter, ils se sont gués. Si être à Kinshasa ne t'arrange pas, moi je te dis que mec, où que tu sois à Goma, que tu sois à Kinshasa, que tu sois où que tu sois, tu auras ton argent. Je te rassure que tu auras ton argent. Moi je te dis que mec, où que tu sois à Goma, que tu sois à Kinshasa, que tu sois où que tu sois, tu auras ton argent. Je te rassure que tu auras ton argent.
elle n'est pas en train de venir pour rien. Elle est en train de venir pour un deal qui va apporter de l'argent. Donc, elle m'a dit qu'elle vient pour un deal qui va apporter de l'argent. Donc, après ça, elle va te donner ton argent et vraiment tes apaisements. Et en tout cas, je te demande encore pardon. Je ne sais pas trop te donner des explications parce que tout ça, c'est un niveau d'explication. Parce que là, merci beaucoup. Yangwana, merci pour la patience. On ne peut pas gâcher les relations. Bon, et puis les relations, elles sont plus importantes que bon, tu vois. Je comprends. En tout cas, on a Lazare vraiment de ton côté. Les gens de Goma font appel à l'étranger, aux dons de l'étranger. Mais toi, tu pars ici, tu quittes les États-Unis. Tu pars à Goma, tu laisses l'argent de quoi? De sinistrés aux États-Unis. Tu pars. C'est fini. Et si non, c'est pas fini. Ah bon, pourquoi stopper? Ah, ok. Oh, nous c'est tika les aka ba capture kaka, ba conversation. Bande konanga ya, to komi na sous-tension. Bozana tcha pause. Donc, ndeko o komi na yesu ki ronsarde. Aza mutu avani na Kivu kuna, aza mutu oyo Peniel asignaki ba papier pour na virement ya mbongo ekomi pa na ye. Mbongo wana eza ekoma ki ndenge na comprendre mbongo ekomaka penza na nyonso epa Peniel te. Alors azaki na mutu oyo acceptaki apporter garant azwa mbongo na ye apesa tango amonaki via Peniel mbongo nizo kota Peniel abi non ndenge na ye pressé boué olena pe bango maboko pamba zona mbongo pesa mbongo na tango ekobimanga na kozongisa mbongo ebima Peniel azwa mbongo alia mutu wana ewumeli bandeko Peniel akende Kinshasa kala ezokende ta musu bavant corona te na mbongo oyo Peniel akenda na bambongo ya bato bandeko nazo comprendre te mwana oyo akoki aza influenceuse za makasi akoki kovanda na ba réseaux sociaux na ba YouTube na ba web azoloba makambo ya bien o bato bakolanda ye oyo pe YouTube dans 2 mois même sous 3 mois 4 mois pourquoi pas 6 mois akokangisa pe ba 26 000 oyo afuti mbongo ya bato. Mais botala mwana ndenga zotelengana botala vie na ye pa ekomi papa mai kalambai kasi mama bana na ote yongo to lo baba mibali musu penza bazaka bien ba mindela mama bana na ngai soni tikaka na futa ngo yo 26 000 ezelo côté futela ye azotela mwana tata nani cousine na ye azana mawakutu na motema azoko camoufler likambo ngo Peniel azofuta te komi kazomela bakisi azosala boye bandeko biloko epesa leçon boye ba place nini okebalisa mwana et puis na âge nini bandeko nanga âge à 17 ans 18 ans yom tozwi chance mwana noya na poto âge wana bandeko mwana azosala miso ba examen ba oto bengaka ba examen d'état azosala yango biso awa ba A-level mwana azosala ba A-level lelo bazala ba examen Londres Angleterre mobimba bana bato sala ba examen lelo alors siko mwana na yo ndenge wana o mami qui est déjà fiancé o memi ba charge na moto pona koluka nini bandeko tokomi na tango moderne musala papa musala mama Peniel soka bande ko sala ko telenga na boete Peniel soza ki na moi degré na ye ya ba classe na ye bato ebele omonaka soki lelo ba divorcer dans ma poto awa soka sala kana ya infirmière aza boye asala kana banque azana boye okomona ya ko souffrir ne makasi te pona yebi ndeni basala ka mbongo mokilo eza mokili ya mbongo ndeko nanga soko koza na libala mobali yeyo azo boza na bote makamnyoso me boza na mbongo te bo bando lela kole koka mwasi wa bali te bandi ko ba kosa bino te. D'abord c'est l'argent
D'abord foye bandeni ba lukaka kolakisana mwana ndeni ya luka mbongo na e na tango kalba mama biso basi bando lakisaka bana mibali biso basi ozo kini ko dépendre pas mobali so mobali ya boyo ozo telengana ta muso ozonge pa na bino okomi soki ndengeni lelo ezaka su bongo te même na Kinshasa toza pela ba camarade yo bakabwana mais bakabwani mais kutu ndako wango ya ye eza ya mobali te ndaku na ye moko mobali kutu oyebisi nasena mesene na lix boye nakende wapi ozo comprendre pour dire que même na Kinshasa kuna basi bakomi na bandaku na bango ope bakomi capable de oyebisa mobali bima na ndaku na nga oyo eza ntango akala te bandeko na nga. Alors il faut faire attention na bana na bino abasi ba koma lokola penyel boite ba audio koma kolanda boye ba nyongo ba nyongo penyel azanango esali soni na pasi. En tout cas bandeko nga bon déjeuner de ce matin, likez bo partager bandeko partager pona mwana moko ya mama moko boye azana ki diba azaka na tango archaïque surtout bandeko nga Kasai bolamuka bokomi pe bakonzi bola kisape ki boza bakonzi botangisa bana ya bio ya basi botika biloko nde mwana ya mwana vraiment bandeko coup de chapeau na sope sango vraiment na ndeko nanga mwasi joli batinisa ndenga tangisa bana nae mwana na mwasi bandeko nanga azoki soki na deuxième soki troisième ya médecine na kacha Belgique botala makambo médecine ezaka kwanga na makaya buti botika la malamu ya kolobeze bele. Coucou la famille, Tokutani bakalate, likez, partagez s'il vous plaît bandeko nanga. Tiens-moi commentaire à bien tokos.